Aujourd'hui, ceinture noire. Il y a karaté, Shotokan, champion du monde, champion d'Afrique 2 fois, champion d'Afrique centrale 4 fois, champion du Congo 4 fois, champion de Kinshasa 4 fois, champion de Paris 2 fois, champion d'Île-de-France 1 fois, puis champion d'Europe 1 fois. Nous avons pratiqué karaté, nous avons se joindre dans la bande de Bisogno sur la Congolais en qualité sportif. Makambo ya conseil aux alliés distraction pour le peuple, mboke comme bien te, tozoboya. Yango tolobi boye biso ba sportif. Ezala ba karatéka, judoka, liter, catcher. Toboyi makambo ya conseil. Tozana likambo moko te compte de qu'on a biso fali héritier to batu nyonso ba kobeta musique. Toyebi que musique eza culture malamu pour na mboka na biso. Mais makambo etali ko utiliser musique comme instrument de distraction massive. Na peuple pour mboka na biso e beba wala tolingi yango te. Mokonzi ya sika komi Félix Tshilombo to yambi asala musala malamu. Azana batu o bazali ko tia ekoko so na makolo po asala musala bien te. Yango biso tozali ko telema. Combat et telema depuis kala. Diaspora moto pesa ka rythme na mboka. Yango balingi ba ko kanga diaspora a ko kitsa biso maseke combat iko ya esila pona musique. Bande kuna ngai soki musique ezongi ko betama. Yeba ke distraction na mboka na biso ezongeli. Na telemi en drapeau ya Congo bozomo na ngo très bien na makolo na ngai couleur na mboka. Donc tozali ko défendre mboka. 90 millions on bazali ko souffrir. Bana posa concerté. 27 millions bazana diaspora ba souffrir ko tina mongo tous les jours na mboka partout. Bana posa concerté. Donc distraction to boy. Bana ko so musicien to na bolingo na bino, pe na respect na bino na musala bosala. Même makamba concert ezaté. Donc le 28 mutu tout à telema. Masanoana ya pamba pamba ezaté. To yebi bato bazana sima. Bazali ko organiser concert. To yebi ndeko na biso o linga beta musique na ye. Bato nini asa ko coopérer na bango. Donc to lingite mboka na biso ba continuer ko boma kunya tala na Beni, tala kamona sapo, tala na Kinshasa partout. Donc mboka eza bien te. Alors makamba concert biso ba sportif to boyi. Bande ko na biso ba sportif ba to makasi. O bozali ko tambola elongona ndiko na biso fali. Bosa la attention. Bosa la batu, bosonga na sens ya bien concert ezalate. Bo pesa ndiko na biso wana to lingi mingi conseil atika biloko na ba utiliser yete. Comment yo mutu ba utiliser contre le peuple pe mboka na yo. Azal kisi munene ayeba na mukili. C'est très bien. Mais ayeba koyoka pasi ya peuple na yo. Nous les sportifs consciencieux, nous les sportifs intellectuels, nous les sportifs disciplinés au bamundela kamboka na biso, tolobi concert ezali te. Tozana li kamboka te compte bande na biso ba sportifs nyoso. Non, nous les aimons, nous sommes le frère dans la sueur. Mais tolingi toloba biso tout monoko moko. Il y a pas de concert, il y a pas de distraction. Félix Batika salam musala malam mboke kamama bien, bato oyo bazali koyana. Bilinga minga na mboka bazala te. Nous ne devons pas aider les gens qui viennent nous détruire par les concerts et par la distraction. Makamwana Toboy. Alors, tu décider à l'unanimité, concert et kozala. T. Merci. Moko Nabino, champion Eva Omana, Bokone la Moko Nabino, na nzela ya discipline à karaté. Merci beaucoup. Tozali Koloba, na kombo Dias karaté, ou ezali Moko, Yabakle ba karaté na Katia France, na diaspora, ou ezali Kosangisa, tous les karatékas congolais, ou bazali na Europe. Nazali Moko, Yakati na Bango. Merci mille. C'est tout. Pas de conseil.